Allo, 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 la famille Mimi Selunga TV na pesi bino bambote, bande konanga ya bolingo na pesi bino bambote, tikete nzamba lola amo na bino nzamba lola akutana na bino bande ko na lingi na partager na bino kaka likambo moko na tongo ya lelo nzambe oya bateli biso nzambe oya bikisi biso a protéger biso to lala ki to koma lokola bakufi aza nzambe oyo abatelaka aza nzambe oyo asalaka makambo lolenge ye alingaka ndeko na ngai o lamuki na tongo ya lelo tongo o nzamba pesi yo ezali tongo moko pona osala makambo mabe te kanisa ebele bakufi kanisa ebele na moko lelo bamoni journée ya lelo te me yo moni moko na lelo ezali po nzamba alingi yo ezali po nzambe aza na baprojet malamu pona yo ndeko na ngai yeba toyeba kobanga nzambe elo ono se kokomela biso na bomoi na biso topesaka nzambe merci po ete yazali nzambe ya temps pe ya circonstance yo mutu ozolela na ntongo ya lelo ozokomprendre te bapasi no euti wapi yeba ngo nzambe ayebi kolekisa bato na batan na ye nzambe ayebi kolekisa bato na baepreuve ozomona lelo eza réalité yeba vérité na yo ezali vérité na yo ezali o nzambe akokoma mpona yo lobi okomona bikamwa na nzambe ndeko na ngai kobanga te longola kobanga nzamba alingi yo eza maloba ya ndeko na bino Mimi Selunga TV na tongo ya lelo vraiment tuka na pamboli nzambe komona journée ya lelo to leki ba o bakufi na eloko te eza kaka grâce na nkolo toyeba kobanga nzambe merci beaucoup les amis bozala malamu ciao.